Bonjour, bonjour na balandini su bolandanga na ngonga oyo na ye na mokona lelo souhaita ke mama na habite ifo biso nyonso totelema pona likambo euti kokwela biso. Nazali ko souhaiter mes condoléances ya libota na nga mobimba ya mobali na ngai ya bana na ngai pe ya oyo Alex. Oyo toujours baba bokecha lobela ka Alex. Moi to lobela yango ezate parce que Alex ye moka lobaki non. Na kobenga papa bokechu na ko souhaiter mes condoléances. Donc, de ma part aussi, ta que maman Alex, maman ya bane belé, na yeko souhaiter mes condoléances à libota nanga mobimba. Vraiment, pour na papa bokechu, na famille mobimba, na yeko souhaiter mes condoléances. Pour na maman Didi Asuta, na yeko souhaiter mes condoléances. Na Alek moi na biso Eli, na yeko souhaiter mes condoléances na moi na biso Sans la vie, na yeko souhaiter mes condoléances na moi na biso Davina, na yeko souhaiter mes condoléances na moi na biso Moïse. Na yeko souhaiter mes condoléances na bayaya bango nyonso oya libota mobimba. Vraiment nzamba lola akopesa bino makasi parce que ezali citation moko ezaka facilité. Oya sa kufila déjà maman, sa kufila koko, sa kufila bato oya ya très important kasi na bango bayebi douleur ondere salaka. Vraiment tozali biso nyonso ensemble na citation oyo papa bokechu ayaka pona ba famille nyonso tanga lobaka lobelaka pona ba famille nyonso alobelaka pona peuple congolais nyonso bona citation otoko otika papa bokechu ye mokote na libota na ye na mwasi na ye na bana na ye non citation oyo ezali ya peuple congolais nyonso take mama na temi na moko lelo na motivation oyo bokechu asala kati na biso na motivation papa bokechu azofungola ba mama misu afungola ba papa misu mingi ba yeba makamba ba Kongo ndeke zako leka mingi bayeba ki réalité te lelo mingi ba comprendre ba réalité à cause papa bokechu na bande ko nyoso ba lobelaka mboka ba ya edi ba commando eso na bande ko na biso nyoso ba mama nyoso o totele makatobila mboka bande ko na ngai lelo citation o ekweli ekufili papa mama papa bokechu akufili lelo mama lelo citation wana ezo senga biso nyoso foto telema union fait la force totia la main dans la main toko ko soutenir papa na biso libota o esi ko zwa problème oyo bande kona ngai soki ezaki mboka oyo ezaki na ba opposant vraiment mboka oyo eza na liberté d'expression na kasi ba moment oyo bembe oyo koza le bembe ya peuple congolais ese bembe oyo ya l'état oyo akoki ko simba yango vraiment parce que azali mama oyo abotili biso papa bokechu oyo alakisi batu ba vérité oyo lakisi bato ndeki mboka ezo kotambola bande kona ngai ese bembe moko ya nation alors comme mboka na biso ezaka mboka moko eza médiocre bakomona nkaka normal boy mais na cause biso to so comprendre bakoma ndeke so leka biso to so yeba ke wana za mama na biso aza mama ya nation na osinga ba mama nyonso bande ko nyonso na ngonga oyo eza question te ke oyo na lingaka yete eza question ya o lingaka mutu te eza question ke oyo akufili mama waza mama ya nation bokecha lobilaka makama mboka olinga ye te na mama oyo akufi aza mama na biso nyonso aza koko na biso nyonso bande ko toko ko soutenir libota oyo na si boso mona numéro ya compte eza wana numéro ya compte eza wana ba fichango wana ya papa na biso bokechu na si so bomoni numéro ya compte wana bande ko mutu nyonso aza na mbongo oyo nyonso amoni ka ko contribuer na 50 €, na 100 €, na 200 € na plus bande ko na ngai nyonso eza le bienvenu ezala usana 10 €, ezala usana 20 €, tout ezali ko sala déjà compte na kati ya likambo oyo bande ko na ngai o na za na 5 € olingo contribuer bande ko na ngai numéro ya compte eza wana mbonga matanga bapanza ngo gauche à droite te mutu boyazwa na si numéro ya compte eza wana ya famille mutu nyonso aza na besoin ko contribuer na likambo oyo ya mawa yuti ko kwela bande ko na biso ujo kwela biso nyonso peuple congolais na si numéro ya compte ya wana boko ka kotia mbongo na compte wana oyo Monique moyena sala na vigeme ezali te Monique na benga famille okoko benga papa bokechu okoko benga mama Didi Asuta okoko benga soko sa numéro ya bana okoko benga bango okoko benga pe baba commando eso akoko papa commando eso akodiriger yo comment okoko sala soko kotina mbongo papa bokechu soko kotina mbongo na kati ya compte wana bande konanga eza citation ko libiso nyonso totika ka famille bango moko te oyo yo zwi sango oyo bande ko partager ba video oyo kake oyo biso moko oyo molobeli ya mboka
oya tele misaka peuple akweli sangwa mawa oya kufi wana za mama na biso. Alors to linga to kunda mama na biso o na honneur, to kunda mama na biso na honneur po abota ki na ye asala ki na ye. Bande konangai total sa bolingo na mama oyo eza question ya bolingo, eza question te ke o na linga kaete o na zaka na ennemi. Bandeko ata mutango zaka na ennemi be bango soki mutu wana lali wana bandeko kotika yete mutu wana zopola wana yo sibinzelo keite okosala kaka tuke osala mwa action moko boye yango na sikoto osenga na ngonga oyo moto nyoso oyo kasango oyo. Donc il faut telema dafa sibiso ba combattre to zaka na biso ata bo swani ndenge ni nango besoki likambo ezali to zaka na unité yango na lobaka ke likambo ba combattre boko tarate parce que ba combattre to ba swani ndenge ni nango eba yango soki likambo ezali bazala ka bango nyonso komona bango nyonso bakozala wana ne bango nyonso bakozala wana. Donc c'est ça ina osenga bandeko na biso nyonso ba mama na biso surtout ba mama ndotala ndengi papa na biso bokechu nyonso alala kate mokolo moko te asala lekisi ke asala video te azanga kotanga ba mama alobila ba mama te alobila bana na biso. Lelo soki bana na biso basokomi kokoma bata minene awa na kati ya mboka oyo eza grâce à baba bokechu. Lelo bana na biso soki bazo komba lelo na ba niveau bazo koma eza grâce à baba bokechu bazo contribuer makasi makamuso azolo bala muso batu muso bazo rendre compte te mais soko vandi yo moko bino makamu mwana zo mantene na da lokolo oyo na la nanzela oyo na pesa conseil boy parce que pour moi na azala na direction boy bande konangai c'est pas facile à koboko la bana na poto de lo mona bana baso bima baso koma ko travailler na ba ota o mona bana biso ba komi na ba social bana biso ba ko travailler na ba banque ba travailler na ba bureau bande ko c'est pas facile na poto yo na siki ba maman vraiment tozala na écoute ya bana ya biso ba mama botika ba vanti botala mama oya mama lelo mama vero akeye mama vero bazali kaka jeune azala ki pe kaka jeune mama vero azali kaka jeune lelo suki azali ki tentative na bana na ete lelo ko bimisa muto ko bokechu te akomisa papa loko bokechu te pona nini azali ki éveiller na bana na ye alaxeki bana ye direction ba mama botika ba vanti tozo makambo sérieux. Mama musoko mona mama lati tolo na eli sofungwa ma awa mabele nyonso libanda mama na ngai soko exposer corps na yo siko tangu yo mama soko exposer corps na yo bandeko na ngai bana tango bazo mona bana bakenzela ni bana bakeka nzela otengama biso mo photo za ba exemplaire po bana biso ba suivre banzela parce que tango zo pesa mona conseil mona hotela ndingi yo zaleli soki yo zo otengama boy mona akoyoka pe conseil na yo te bandeko na ngai ezatike bana miso babongi ke bana miso ba parents ba pesa conseil te bana miso bi baza bana moko bayoka na ba parents te mais nyonso eza tout est grâce leso to moni bana na biso na niveau baso comme la boy tout est grâce nga ba ngo eza grâce le pe ko mona mama Vero na ajo ya komi nango surtout na bamboka na biso lokola ba Congo conseil na mona obisa baba bokechu na ebike olingi ba famille mingi olingi mama mingi olingi papa mingi olingi bana mingi olingi mosino mingi mais papa bokechu mama na ajo ya komi nango lelo surtout na bamboka na biso Congo ezaki grâce na ebi séparation eza facilité maman za toujours maman papa za toujours papa. Nebi séparation ça toujours facilité mais lelo na ndenge âge maman na biso Vero komi nango lelo to okunda maman na biso na âge wana na Congo na biso mingi bakoma na ba âge wana te mingi ba otendre ba âge wana te ese bembe moko ya lokumu ebembe moko biso babenga na ba Congo oyo vraiment ya kobinela okangili puta na luketu ozobinela vraiment koko seke ba koko bakangi yango po ba pesa ba mbongo va seke ba kene nango biso lo sala ka bongo. Non, et ça bembe moko ya honneur, et ça bembe moko ya kobinela, et ça bembe moko ya kosepela pour maman aboti a tekoli a beti ba kokololo bande konangai. Donc faut to kunda maman na biso na honneur. Faut to kunda maman na biso wana na honneur pour a mériter yango. Vraiment na pesi vraiment merci mingi na bana na biso. Na Eli, na Chasse la vie na Davina, na Moïse na oyo nyoso bo sali vraiment pona koko na bino te bana bo mériter vraiment chapeau
nzamba lola mona bino vraiment na obo sala eza boso benda ba bénédiction ba rachakango bana biso baso benda ba bénédiction bande ko ngai il faut to la bana na biso bisika biso to uti po bana na biso bazala conscient lelo soki bana bazo zwa ebe ba koko OK bazo ngona mutema na bango mobimba parce que ba yeba ki koko wana ba yebi valer na yeba ndeko nanga tu to la bana na biso bisika to uti. Et c'est très important dans ma vie na biso. Ba vie na ba vantigité bandeko, surtout ba maman même ba vie na ba vantigité. Lelo zaki na 50 lobi kuno komi na 50 lobi kuno 60 60 ozoke na kikoko, 60 déjà ozoke na koko. Alors bon me ba vie na ba vantigité, bozola taka bozo mona kola ka bana mike non, mona mukaza so awate. Tout ça va mikolo, d'être ozoko sa mona komi na 28 ans, mona komi na 30 ans. D'être komi ki bana biso ba ko sa ba bisika moko boye na ki mokondi. Donc il va ndeko na ngai, il faut te mettre na valeur. Faut te mettre na valeur. Le bo mona maman la biso wana maman Vero na lobaki yango liboso maman la Vero azaki na agini. Azaki ka mona muke abota mi peti aboti pe akomi kokoma na bakoko lelo ta akomi na agini manzo lela kei. Yo pe un jour au Kendi. Yo poto sa ba vanti un jour au Kendi. Alors il est temps de se préparer. Il est temps total la vie na biso, il est temps moto nyoso s'organiser. Il est temps total la tos benda bana na biso. To la kisabango bisika to uta. To la kisabango mode ko vivre. Bana bele ba baby na poto awa. Bana bele ba bungi na poto awa. Pona nini be éducation eza ya mabe. Ba para ba yebi nek ba odike bana na bango te. Ba para ba yebi ne ba soara bana na bango te. Alors bande ko na ngai. To lukake mama na biso, koko na biso, lelo akunda mana onea. Po abotaki na ye, akolisi na ye. Bande ko na ngai. Ndeko nyoso oya zoyoka message oya koko partager vidéo oyo. Numéro compte ezali affiché ya mwana. Moto nyoso akomona na quelque chose. Atia na kati ya compte wana. Ko pesa mutu mbongo na maboko te, il faut pesa mbongo otia numéro na compte. Soko moni ke na kokoka na compte te. Obengi baba boketch, famille za wana obengi bango. Otindi pe na ri ezali ba wese nyo ba moni gram ezali ba gens ezali belo ko tina mbongo na yo. Toko soutenir bande ko na biso. Et quoi il a ka muto nyonso. Liwa e ko beta porte na muto nyonso. Bande ko nanga il est temps to la sabolingo na biso na famille oyo ba uti ko perdre être cher. Merci beaucoup. Nazali ko encourager libota mobimba. Nzamba lola zalabino. Bile soboza na kati ya poto. Na ba o bazali banda. Nzamba azala bino elongo. Po ete mama na biso ma Vero akokunda mana kimia. Merci beaucoup na balandini subolandi ngai. Bye.